Majaboukab 085 435 0000. Majaboukab, location disponible via application Android et iOS. Majaboukab, l'univers du confort. Tapoter. Tapotez, partagez les lives. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. La bande à RK, hein. Les 26 mécabres. Yaya so raté. Et t'as dit, ouais, les 26 mécabres. Les 26 mécabres. Mon passion à Kibonzambe. Yaya, partagez les lives s'il vous plaît. Maximum de... Donc, partagez les lives, la famille. Vous partagez, vous partagez. Voici là, on avec ça pour rentrer, apparemment. Vous partagez live, la famille. Partagez, partagez, partagez. Donc, voilà. On peut faire ça. Voilà, bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas pourquoi ma chaîne n'a pas chargeur n'a pas fonctionné. N'était pas en fonctionné. Ça ne fait pas passer le courant. Parce que live n'a pas pour YouTube. Donc, bien voir ma djembe là. Donc, je vais demander à l'hôtel. Peut-être là où on affiche comme ça. Vous partagez, non, vous partagez. Tout ça, vous partagez. Non, mais pour changer, on a adapté. Maman va peigner les aggraves la famille. Essayez de voir.
partagez. Et bon, non. Donc, voilà la famille. Tu côté live rapidement parce que le lot, non, ça, moi, bah, live est belé. Affaire Péniel. Bah, tu es belé. Bah. Bandi marande na loba na kati ya communauté na biso ozomona moto andimi moko akoma zoba na kati ya communauté congolaise. Histoire à Péniel, soki na tuni 2-3 personnes. Objectif ya combat ya Péniel to ya soutien na yo envers Péniel les aranini. Au moins ba taper toujours à côté ba na ba vraie version té. Péniel ayaka na ba cause mi balé à l'époque. Mike a violé, ou est impossible en Amérique. Mike abandel kobetae, ou est impossible en Amérique. Péniel a collé na mboka oyo mwasi aza na valeur. Péniel a collé na mboka oyo yebi ba loi na ye étant que une femme. A changé ba sujet, a yeli biso dossier mususu ya bana. Et comme oh non, Mike Kalambai, Aïba Ebana et tout. Ah bonjour, mère de Sika. Je suis désolée, Aya. On a focus qu'à un message, quoi. Alors, Elongwe Wana, et comme oh non, Péniel, Aïba Ebana, pasteur Mike Kalambai, Aïba Ebana. Soy tozongi pesuka na logique ya que pasteur Mike Aïba Ebana. Au moins, aka izu simbate. Pourquoi? Parce que Péniel à aux États-Unis. Moi même na Kinshasa na bisoka auto cholaka. Eza pratiquement impossible mutu abimana mwana na Congo sans aller par la DGM. Sans aller par quoi prouver ba document o ezo pesa ye accès à kobimisa bana na Congo aki na bango quelque part. Même nga pona bimana bana oyo ya nga. Van soki van mounwa, soki naza lesbienne non tika kolingote. Donc soki naza lesbienne et a vie nange puis lesbienne le roi anga boy. Mobali kitoko makasi boy le roi anga soki pe naza mwasi soki na mobali. Na kitoko donc non linga ote. OK? Réponse angwana. Donc au monde même na Kinshasa pour bimana bana, c'est très compliqué. Ata yo moko za papa ya mwana ozoke na vacances ba kaka autorisation parentale légalisée par la commune et puis signée par le bourgmestre et puis y na on a DGM ba légaliser en sous na DGM et saisir aéroport pour na ko informer bango que mama songolo pakala na mwana songolo pakala baza autorisé à obima na mwana na mboka. Donc soto lundi banda début à bémission Péniel la sala lisolo al solo ezate. Lokuta na lokuta mankiona na mankiona. Donc elo mo ya malonga Péniel la bimisa. Ils ont arrêté de m'envoyer les demandes. Alors Péniel a longwe na sija bana pomona bande kona biso musu ba congolais bandima okoma bazoba pona motema mabe. Donc au mona moto na Europe, moto na Amérique, moto na Congo, mazo accepter facilement que pasteur Mike ayiba bana na États-Unis aya na bango na Kinshasa. Bozo zwa immigration États-Unis wana ba ventir tondeni. Immigration États-Unis nengo koti na mboka na bango place nyonso zo leka ba oyeba ki Sarah Longwa akoti Miami, Sarah Longwa Miami akoti New York. Ba oyeba place ozo kende. Mike oaza congolais ata na mukanda tata na green card ya Amérique te. Ale Mike na facilité azui bana moko boemi balé o baza ba américain abimi na bango na Amérique pour que na bango na Afrique sans autorisation ya l'État, sans autorisation ya Péniel. Botiko comme ça biso bazoba. Donc même bino bato bozo soutenir Péniel, combat Péniel ya na motute ya na makolote ya na mokilate. Péniel a changé forme, on a no ba forme ba combat ya kinango. Tout le monde kaka est commis au boycottant les concerts de pasteur Mike. Au juste, Péniel a besoin de boycotter concert.
Peniel a besoin Mike ayibi ebana azo réclamer koto viol koto ba beta ye Peniel azo bunda combien de combats à la fois azo bunda combien de combats à la fois et so tobito kota pena makasi ba para ya Peniel omoni place nazomona ba para Peniel pe ba na mopongo ba para ya Peniel o bazomi benga ba pasteur ba kambaka batu na église mama teaka papa teaka exemple ni tozozwa na Peniel est-ce que église wana eza pende église oyo ko kendo vandisa makonomi balo sambeli penzambe est-ce que ko vanda po sambeli penzambe na kati église a modèle wana est-ce que nzamba za vraiment Peniel azobunda combien de combats et réaction ya ba parents na eza nini parce que mwana yo mtoboti mwana wana koza liko na ote donc peu importe ya matata oyo azali il faut se soumettre na ba parents na éducation nini ba parents wana ba pesa na Peniel soro zui combat Peniel nyonso auta nango du début tu place to komi lelo bomona ke kombeza lokuta Peniel soka zaka obunda combat moko noble mais Peniel alinga senga batu ba pardon te moto a viola yo a agressa yo a beta yo Peniel olamuka un bon matin au biso fond sonore ya mawa. Je voulais aussi demander pardon à pasteur Mike Kalambai, le papa de mes enfants. Siko Peniel tango yaka kosenga Mike pardon olinga kotalisa biso nini ke makambo nyonso loba na Mike eza lokuta tango yaka kosenga belle famille na yo papa ba famille à Mike Kalambai pardon l'idée c'était quoi au senge église de réveil pardon na lokuta oyo sala au fingisi église de réveil ezaka lokuta ngana lukaka na mituna pourquoi communauté na biso esala ke fort et comme mazoba Peniel alongwe na ba pardon tolalaka tolamuka Peniel eko réclamer bana alongwe na réclamation bana Peniel a komi to boycotter concert Peniel a un esprit nini ya antichrist te par hasard parce que ba combat nyonso ezoza noble te ba combat ya Peniel nyonso ezoza noble te et ana ba soubassement te OK nako lala pe na lamuki en tout cas il faut na soutenir Peniel nazo monate lieni neza na concert à Mike na makambo vie privée à Mike na Peniel mais Peniel azo osé ko lever ton na ko yebisa bana nzambe ke bokende concert te to boycotter concert Peniel azana ngambo ni ya ba sataniste to aza chrétien tolongwe wana soki tobito mituna combat ya Peniel envers pasteur Mike Zarani apparemment Peniel a ka mission na vie à Mike Kalambai peut-être parce que famille à Peniel baza bato bako sambela na église à cité Bethel baza en bonne collaboration na pasteur Moïse Mbi et na famille Mbi et Mobimba Moïse Mbi et pas balana nte papa ba Peniel pona nini to zwaka idea ozwa mwana na obalisi na Moïse Mbi pourquoi ozwa mwana no pesa eka na Mike Kalambai et puis nde tozara boye biso ba parents na kacha bandako boye bango ke toyeba ba comportement bana biso moko na moko nde naza na yebi ke mwana nga o e pa batu na kotike vacances te po niveau mobulu anango akovanda pa batu te mwana nga o ninga liara mingi e pa batu non kokutu donc parent na para yebi ekoleli ya mwana siko nazomi tu na papa ya Peniel na mama Peniel ba yebi kokola ya Peniel momeli cigarette diamba nyonso impoli et tout pourquoi bandima ki kozwa mwana na bango ya mal poli ba pesa e cadeau non na mbale pa Mike Kalambai po ani ba pesa ra Peniel na Moïse Mbi ete po bazaki en bon terme nde na Moïse Mbi est célibataire pourquoi ba kende kozwa mwana bango ba pesa ka na Mike et alors moi touche moko ba simbisa pe Mike quelque part ba ndeko tozo analyser ka net ngapi na au moment on dit ça touche ba simbisa Mike wallahi Dieu m'attend parler
Na koma mona ope ba simbisa e touche na maboko po parents nyonso ayebi comportement mwana ayebi ke mwana nga onde na otinde pa Mike a souffrir. Tala zoba wa lobi Mike alingaki mukanda. Mike ba ebisi bino Mike azala na mukanda. Quel mukanda? Na Amérique ba ebisi bino ba pesa mukanda na facilité. Soki Mike alingai mukanda, penyela maele koleka yo muto okoma, akoka ke do déclarer ango na bazaki na ba procès na justice. Po ani penyela loba ete ke babala yenga pona mukanda. Pose wa green card na Amérique ka il faut bala. Procédure normale aux green card na Amérique ezali. Il suffit mutu azolinga sengelo green card asa américain, eza problème a koza mobile tako déclarer on de konanga cousin nanga sœur nanga leki nanga mwana ya nanga na bateau ba koma ba américain en solo aux États-Unis. Ana pouvoir ya déclarer bateau. Ana pouvoir ya présenter o asa petite sœur nanga o mwana ya nanga mwana mama leki nanga to ana ba lien na ana besoin azwa green card. Basomba ango bafuta ango ezanga ba 1000 et quelques dollars ou bien ba 2000 combien bro. Mukanda nini o penye la pesa Mike Kalambai. Boa bazoba do bokenda Amérique te boyebi pe makama Amérique te msupe bozala Amérique wana boyebi ata Amérique ango na ba loi Amérique te. Donc ngane na zabo epona zo green card na États-Unis fona bala. Et comment ma wapi? Congolais zarazo ba s'informer na bozo ke va na bamboka batu boza na ba information te. Bokenda ko sa ni na bamboka batu. Eza 1200 merci beaucoup. Pose a green card ezo senga ba bala yo te. Bino nde boye barate. En dehors ya DV loterie au cause de green card. Voilà première procédure. Deuxième procédure pose a green card faux entrepreneur. Le kwanga. Pose a green card, il faut un entrepreneur. Ou enregistrer entreprise dans les États-Unis, ou déclarer taxe. Yo comme fout États-Unis taxe que entreprise moko s'arrête la télévision, ils appellent siéger en États-Unis et fout à taxe, ba pesi au numéro de taxe na yo fout à montant autant pour la taxe aux entrepreneurs ou approuver bango de quoi aux capable, ba ko remettre yo green card. Lokola entrepreneur parce qu'on fout à taxe. Oko tsarambongo na caisse na l'état na bango tellement boza bazoba misu bazoko ma mukanda yango boyaka okosa o fallait abalaka niki na mukanda bazoba ben sensé soto bito zonga sima na famille olangi baka na problème à visa tangu papa olangi na mama olangi ba famille wana bakotisi batu combien poto ya gratuit. Boyebi valeur na ko peser au couple on est banda ko peser et donc couple on a so ba voyager ba ko voyager ta na 50 personnes ambassade des opesa. Bayebi si bino Mike aki na problème en côté États-Unis. To Mike aki na problème ya obwa ngunda. To zai na problème à mukanda. So to zongi sima Eni Solangi, c'est une femme mariée, ana vie na ya na foyer na ya na makamna eza ku popate kombo ne zongaka. Famille wana o esala pona pasteur Mike Kalambai. Est-ce que pasteur Mike encore tika Enis pas ki obala penye na famille ni ya malonga penye la zanango. Soto bito zonga na nenga ba mizika na balinga basi pona intérêt. Est-ce que pasteur Mike encore ko tika Enis pas ki obala penye na famille nini? Pour gagner nini a bénéficier nini? Moko to sara pe ba analyse lura batamaele moninga so na kina mboka bato na sala effort na eba na mboko bozo wa mukanda ndenge nini pona sala boy kasi ifo nini pona neti na Dubai bateka na bango pe green card na bango même na Turquie green card ya mboka nyonso batekaka zala no ka éligible au sombango au sombango. Bato botala ki live nanga récemment na YouTube. Boroyo kake.
eza complot oyo basala mpona Mike Kalambai. Soit papa bapeniel wana ayebi bisala sala oyo asalaka mpona mwana na ye mpo nga nde naza so nayebi ke moto azosepela na mwana nga me mwana nga akokoka koassume role ya mama pasteur te na bando boya no libala parce que so tozongi mpe na makambo enisi mama banga boyaka libala. Oui, mama bango na papa bango baza otelemela libala babi c'est trop tôt. Baza nanu convaincu te. Ba parents batala rappel oya biso mwana est-ce que okoka koassume kozala mwasi ya mosali na Nzambe. Soko yebi déjà mwana akoassume te ba retardera mariage. Ba retardaka mariage. Po ba parents wana ba yebi peniel koleka Mike. Ba yebi koleka Mike, Mike amone ka to msu mwasi kitoko et tout. Mais ba yebi koleka Mike. Bozaraka na ba raison moko bopé sera trop primaire. Est-ce que avant peniel Mike aza OK pototé? Avant peniel Mike aza voyager te? Obali mwasi pona mukanda siko la suite parce que la musique ça demande l'argent. Siko yo obali mwasi ka pozo mukanda. L'idée à Mike ezaki ke notika na États-Unis, toi zaki na carrière au fois landa. Bato à YouTube PC nanga ekomi décharger prise nangona ya awa izobala na te donc so ekati boye na TikTok. So ekati boye na TikTok c'est mieux. Donc bozo mona ke makamba to bozo loba ezo za penda ezo za place te ezo za pena na sens mingi te. Ba parents wana ba pasteur ba yebeke mutazo balaye aza frère. Pour à l'époque Mike azaki frère. Bon, idée ezaki nini ba komisa Mike ba pesa ye mwana bango. Pona omona ka ke combat peniel les noble te. Lelo peniel a changé sujet. A komi kofinga couple Madjabu, a komi kofinga ba collègue ya Mike Kalambai, couple ya Sandra Mbui. Kombe za wapi? Objectif ya kombe za wapi? Botondi na ba faux compte kofinga rabatu. So balandeli vi na bino babola bato apasi na ba famille na bino boana ba problème oboko ko régler ngote. Mais boya aka kofinga bato ngana okoti salaire après bémission jusqu'aux unis. Na mafinga nyonso ya ben sensé banda bobanda otala bato bobonga te botikala ba téléspectateur ya mafinga. Nazu avion na mafinga bino na matina na avion. Trop classe. Donc pour mafinga là ça va rien changer dans nos vies. Botikalika ba fanatique botikala wana. Donc soto bito zwa histoire à Peniel de biti lelo et aka lokuta. Cause dina zo finge la couple Madjabu. Soto tali couple Madjabu eza lokola ba patron ya pasteur Mike. Bato ba reproduire ye ana ba contrat de travail ya makambo ebele na couple wana. Peniel azofinga couple Madjabu. So etozui triangle wana azofinga bango poani ba benga na Mike. Donc soit ba kata ka contrat. Siko so ba benga ni Mike au mona Peniel atiko finga couple Madjabu. Est-ce que wana isde eza ya komba nini parce que mbongo efutaka minerva la bana Peniel et yuta rapena Madjabu. Bana Peniel matin midi soir bazolia bazolala bien mbongo ezo uta na Madjabu. Ya musala papa bango azosala. Siko idée za ya ko détruire musala ya Mike. O ezo bokolela e bana ba otanga na bekola bata mbongo na kisasa. Siko soki Madjabu pe kati contrat na Mike. To Mike abebani na ba collaborateur na nyonso. Pe Mike obokola bana Peniel ndengeni. Zoba ozolo ba couple Madjabu baza mabe. Mabe ya couple Madjabu eza poani.
Tant ou Peniel na Mike balinganaka, couple Madjabou ezalaki. Pour couple Madjabou ezwa Mike n'est pas un gamin, hein? Mike a mon amukete. Peniel balingana na Mike, couple Madjabou ezalati. Peniel ba komi kondongwana, etalipe couple Madjabou te. Couple Madjabou bazana droit ya oloba na Mike te, salaboy. Non, Mike aza mukolo. Couple Madjabou na Mike ba na relation ya kopa musala. Ya koyemba, ya ba production. Ba na relation familiale te ke okoma. Tellement, au moins Congolais. Congolais a tellement intégré à zoba jusqu'au point que yango mona abokanisaka nga na ko intoxiqué des mères a ko intoxiqué nga jamais. Relation musala et kozala na monopole likolo a vie privée na ngati. Relation musala etikali relation musala. Patron nango koki jamais kozwa courage o loba nanga ke moi si wana za kitoko te bala moi si okuna e banandeni. Patron a cause na courage o loba no te ke en tout cas moi sinon wana faut boya to moi sinon wana en tout cas az impoli non. Musala eza musala. Vi na yo eza vi na yo. Couple Madjabou ba na monopole te ya couple Kalambai. To ya makamba Peniel na Mike ba na droite ba parent nete. Tata Peniel na mama Peniel ba scandale Peniel a sara na réseaux sociaux. Bango baza censé a rubenda Peniel matoi bate ya e. Basala rango. Soyi bozo koka ko finga ta ba parent Peniel te o baza ben censé na no ba parent. Bozo koma na Mariam na mobile nendeni. Mariam mulu bate. Papa Roy mulu bate. Siko bango bazo lata rôle ya Mike Kalambai na ideni. Mama Mike Kalambai aza envie, papa na yebite soka kufa. Ba parents Mike Kalambai baza envie. Ba parents ya Peniel baza envie. Bango nde ba pesanaka ba mbongo na biloko na libala coutumier na religieux. Bango nde ba vandaka de famille po libala wana o exister bana babatama. Madjabou yo sani na kacha mabala na bango. Congolais à intégrité. C'est ça le problème. Ne loko est normal, Congolais le waka. C'est impossible. C'est impossible les à la rater. Impossible les à la rater. Ceux qui ont côté rapporto, va procéder à Mikanda na ils ont 7 ans. Et à la moutou moussou sur côté lelo après 3 mois pas lui. Impossible les à la rater. Ça dépend ya dossier à moutou na moutou. Ça dépend ya chance na destin à moutou. Donc jamais bino boko zo makambo Mike Kalambai bola tsango Madjabou. Mariam non azaleki ya Mike Kalambai ya musika. A mwana muki, aleki pe atata po. Abenga maka mama par respect. Ndeto benga maman Olive mama. Également papa Roy. Par respect babenga maka bakombwana. Ba mikolo te. Et banandeni bazwa odasa obando diriger via Mike Kalambai. Que Mike salaboye, Mike zongsa boye, Mike bazana droite. Ba ope saka conseil. Nga kutso bana droit liko na ngate bozana droit liko Mike ndeni. Poza ba conseil musupe ba ko pesa ngape na yoki bango te. Oui, ba ko pesa ngape conseil musu sara tike loko be na yoki pété. Parce que bazana droit wana te. Mais par gentillesse, bako benga pe papa Mike. Problème na bino wana ezo persister pourquoi? Lequel a autant sous solution. Mais bazana droite on va nta Mike loka mwana mke Mike sala zongisa non. Bango na Mike bazana contrat na bango ya musala. Ah papa Mike, en tout cas Madjabou deuxième édition zo banda. Quelles sont les stratégies? Et papa Mike to sa ndenge nini? Bango bazaka na makama musala. Eza lokwa papa Mike ako longwa na makama musala ta yako loba na Mariam ke. En tout cas maman Mariam relation na yo tona Sarah, tona X, tona Z. E banandeni. Maman Peniel na papa Peniel. Baza ba pasteur. Botika la ko condamné bango na réseaux sociaux te ba parents wana ba mata miniature.
Parce que au moins na bango azo ça na réseaux sociaux, ils ont reflété image à ba parents. Soy peigné la victime kolekeniste. Et ni solanga la kisa ka zapena mwana musai na nzambe. Et à koki en aucun jour qu'on se permettre aya na makam na réseaux sociaux. Et si là, c'est Dieu qui paye. Pegnel pe mwana pasteur. Siko, mukolo nini communauté et harceler tata ya Pegnel na mama ya Pegnel ba kanga mwana na bango. Pegnel azofinga pasteur Marcelo. Mwana mosali na nzambe yo papoza mosali na nzambe ovandi netinga. Attendez tozara na ba clash entre nous les journalistes na ba chroniqueurs na ba chroninzala. En aucun jour ma fille va se permettre ya ko fongo la caméra pour ba fingi mama nanga nga pena na finga ba collègue maman et ko sala maté. Oui, et Kati parce que chargeur nanga j'ai pas compris ah on a Dubaï et salité na laptop nanga. Donc si on a que des rafona mais comme un laptop nanga soit chargeur et koufi soit il faut na somba peut-être domino mususu pour que et charger la machine. Le non ça moi ba live bébé on a commis penda obligé na luka chargeur. Awa na communauté nanu bozwa likanji oyebi ke ti bato basara pe be mission mona pe ba courageuse couple majabu bazo pesa Mike Kalamba i conseil nandeni Mike mama na zanvi bo mona mama na sala interview te Pegnel tata na ena mama na e baba sai na nzambe avant boya ko kondana ka couple majabu tata ya Pegnel na mama ya Pegnel baba sali na nzambe. Do bangonde ba yebi source libala wana. Bangonde ba liaka mbongo, bangonde ba vandaka, basalaka makasu, bazwa bango, majabu bazalaka te. Lelo yo, ozomona batu ba ozwa pe courage ya oloba majabu bazama be pasteur ya bota Mike Kalamba ite. Mama Maya ma obota Pegnel te. Bana ba tata na bango na ba mama na bango bocha bango na ba miniature bo bana ko critiquer bango. Na mona nanu te ke batu bazui ba parents ya Pegnel ba tie bango na miniature. Baza ba parents o fo bazala lapider na réseaux sociaux comment boboti mwana na bina koli na ndako ba pasteur azo refléter image ya ba sataniste. Pegnel a melaka diamba. Pegnel a kendaka ba boîte. Pegnel muyibi. Nyoso wana eza makamto ko sateza na réseaux sociaux. Papa Pegnel na mama Pegnel bo monte ke ba pasteur abandoki. Bino bato boza na Dallas bokenda ko tondi église a papa wana na mama wana. Ba ote ya binoni. Et alors on a ndako na ngana na mwana melaka diamba impoli ndumba muyibi siko na leki siko na share to na ye na live na sabino siko na pengani molimo moyibi na pengani molimo ya kindumba ba basila bino bademo aote ya bino nini botaka na sima so ba pasteur wana zote ya baluka kapo so talika Pegnel au mona identité pasteur. Kozala na famille chrétienne et la kisite ke okokota lola tokomi mwana nzambe. On parle de l'éducation chrétienne. Mwana akoli na ndako basambelaka. Na ndako papa za pasteur, maman za pasteur. Le salut est individuel. Mwana na kozala pe chrétien ou pas, mais l'éducation est ko refléter que mwana akoli penza na famille ya ba chrétien. Moi, je parle de l'éducation. Le salut est individuel. Yo so mona pasteur aboti pasteur.
mwana wana otazala mwana mabe mais aozala na hypocrisie abandosala ngo ya kobatama Peniel abomba kiloko te Peniel alati bilamba mikusa ki omata na podium a Fabregas abangi même réputation ba parents na été ke ba pasteur mwana pasteur ni na sala biloko Peniel asara na réseaux sociaux mais so la ndele vie abana ba pasteur wana ba sainte basala ba buzoba basala mais ba rosala ngo ya kobatama parce que ekotaché kombo ya ba parents na bango o baza ba pasteur baza ba pate ya ba brebis ebele. La majorité bana ba pasteur pe barana bango ka mutu likolo mais ezara ya kobatama nana mona Peniel te na podium a Fabregas ezaka en cachette ta ezaka en cachette te dana mona kate netinga nga Sarah na utolo bana bino a to mona ka ba comédien mususu bana bango bayaka kosala ba clash na ba camarade ba mama bango mais c'est l'impolitesse ngana lopango na banda ovande omona nde ezalaka ba mapango batebele omona to swani to msu na porte mususu mais omona na tongo adasa na ngava ke classe a opesa mama wana bonjour maman donc etali été que maman soit kina mama wana eza makambo ba mama ngana za mwana ngana funa devoir maman na ka ba respect le quoi maman c'est l'impolitesse ba mamé bela ba africain sera soigné na voisin azo intoxiqué avant disiper bana azo bisa bango mama na bo pesa ke mbotete bo kenda na ndako mama na te bo solisaka bana na été sans oublier qu'azo détruit bana bazo tika na biloko wana ba okola nango respect à ba para ba dinge ezalate ngama na na yo sa clash na nga buinga moko mais moi na nga koki ko oser ata mukolo moko te ya ko régler barando na nga ata mukolo moko te ni ya ko manquer mutu respect. Peniel a pesi biso imaginer. Ngana loba so moni mutu na réseaux sociaux. Mwana na ya ko fingele mutu. Ez éducation. Parents o ayebi ko éduquer bana na ye. Ayebi sa bana na ye qu'il faut respecter tous les parents d'autrui. Ce sont tes parents. Moi non azana courage à ko lever ton à insulter parents muninga. Aza pe na facilité à ko inciter yo pe parents na ye. Peniel ba parents na ye ba sai na nzambe baza bato to mona ba ngona dimension mususu poza na bandimi mususu ba mona ba pasteur lokwa ba demi-die avant ça likamba bengi pasteur avant bala tuni avec pasteur avant so manda kwa tuni avec pasteur yana bato mususu bazora ba pasteur lokwa ba demi-dieu na sa moyoyo. Peniel akenda concert à Fabregas a farota mbongo to mona. Peniel amelara cigarette to mona. Peniel okabwani na mobali lokwa mwana pasteur a changé combien de mibali na réseaux sociaux. Jackpot ivoirien ayeko sukisa na jackpot ivoirien atabana na ivoirien après Mike Kalambay. Yo reti Mike nenga zana mwasi te. Elo ni ezo sala ke Mike asala na no relation na ye ya kobatama. Eza respect a komboka o azolata ke eza na makamsu sa koki ko sala ngote baboya na Diana Peniel ba prononcer divorce akola kisabiso pe mwasi que désormais c'est elle ma fiancée. Pourquoi pas azola kisabiso ngote or azana mwasi pasteur Mike azana mwasi azola kisabiso te po azo porter na nkombo o eza ngambo eza le pasteur. Donc baolobaka à peine à utoka bwana na Peniel ayo la kisabiso sous fiancé. Mais Peniel a la kisabiso combien de mibali ivoirien mwana pasteur azoya ko sala ba bisou na ba embrassement na réseaux sociaux mwana ya pasteur
Est-ce que Peniel kota la yazo reflecté mwana akoli na ndako ba boti na baza ba sai na nzambe. Tangu Peniel azo bimazo finga Marcelo, pasteur Marcelo. Tata ya Peniel na mama Peniel ba olobani. Ba olobani. Ba olobani. Congolais koma motema mabe ya ba haine na ba via bato. Ba mitema mabe na bino bokanti sarani na ba via bato. Rien du tout. Muta salo eloko te mais oza wana boza ko se comploter na facilité pour bo détruire mutu. Et après Peniel a fini pasteur Marcelo. Est-ce que pasteur Marcelo mutabali sara Mike na Peniel? Oyebi en musu se utaka peut-être papa o na mama o bazaki ba marraine na biso bakoka kovanda mariage na biso te. Pasteur o mutapambola mariage na biso makoka kovanda mariage na biso te. Couple Majabu bazalate. Pasteur Marcelo azalate. Sandra Mbuyata loka invité azalaka te na mobali na ye. Lelo bazo fingama. Tata ya Peniel na mama ya Peniel ba olobani. Kombe zozanga forme. Bino batimu mu Penya. Bozo mo ateke Peniel ana kindoki. Na ye na famille na ye na tata Peniel na mama Peniel baba ndoki. Jamais pasteur akondima mwana na ye pasteur abando finga baninga na ye. Jamais. Ata na ba façon tout papa wana ko autoriser te mwana na ya finga ba collègue na ye ba pasteur. Ata rando iza. Tozo mona ba rando pastoral awati. Mais au moins na jamais mwana muto au clasher pasteur wana. Loba ata futa journaliste a fingele muninga ne pasteur. Ya nga kutu awe encore live ya nga na saisa batu ba faux compte. Boko sala ba faux compte pa na ngai awa. Na sali saka batu ba faux compte. Peniel a yaki mission. Et puis mission a Peniel et silité. Ata lelo Peniel Mike Kalamba iba contrat na sili na Majabu. Po et aussi les a contrat vité. Contrat aussi là. Contrat Peniel ya Mike ate sili na Majabu. Peniel a obando poursuivre Mike kaka. Na bato a obando travailler na bango. Po bita Peniel eza okabula Mike na bato nyonso. Kokabula ye na bato n'église, kokabula ye na ba collègue, kokabula ye na ba collaborateur, kokabula ye na ba partenaire, ya mon mission a Peniel. Boche la biso na miniature ba parents Peniel. So eza na bato fo bosa ba live. Faut que ça ba live ya ba parents ya Peniel. Ba parents o boza o mi benga ba pasteur ti lelo ba te aka na cher mama Peniel na papa Peniel ba te aka. Mwana ba musanya zo sa na internet. Akomiti ko finga ba pasteur. Marcelo azalaka. Tangu babala naka est-ce que pasteur Marcelo azalaka? Tangu babala naka est-ce que Sandra Mbuya zalaka? Finga Mike Kalambai. Komba na weza ya Mike. Finga Mike. Nga na kote la Mike te po na kote la rabatu te. Nga zo sa analyse parce que même Mike aza sainte. Nga naza pour ba innocent o Peniel au finga siko na internet. Au finga couple Majabu. Basali nini? Au finga pasteur Marcelo. Basali nini? Au finga Sandra Mbuyi na mobile na ye. Basali nini? A finga Mike. Ba yeba ba mitaka finga Mike. A finga famille Mike Kalambai. Mike amoluba. Roy amuluba te, Maria amuluba te.
Combien ezozanga forme. Ya mobali na ye, on comprend. Toujours comprendre. Deborah Lukal, asaini. Rosni, asaini. Ozomona ke combien na forme te. Ya mission mususu. Siko papa ya Peniel na mama Peniel Luka basai na nzambe. Na mona inde komoka komaki alobi. Ba na biso apoto ba respecta ba parenté. Ok? Basala ndeni. Tangu Peniel azoya osala ba scandale na réseaux sociaux. Azoya okosela batu makambo. Soki ba parents boza en contact na Peniel te, boza en bon terme na mwana te basala ndeni pona ko sauver po ya ba parents. Papa Peniel na maman Peniel. Pourquoi pas basala la lettre moko to basala émission moko pona koyebisa batu. Ponga na landa maman Peniel baleka na émission na Peniel, place Peniel alobaka melaka bakisi. Soki mwana bango Peniel a liboma. Po nini tata wana na mama wana baleka na télévision te pona kolobake o nyaso mwana biso alobaka bolandaka te ana problème mutu amelaka bakisi. Biso nyaso tozwa kimia. Biso tozwa kimia. Et puis eloko elekelanga mwana abotami na makolo ya Yesu. Akoli na mateya. Akoli na conseil, akoli na éducation, akoli lekela ba parents na mutu te. So Peniel azo lekela tata na mama na mutu. C'est que na papa Peniel na mama Peniel pe bandoki. Ba vrai pasteur te. Éducation nanu, éducation, la spiritualité te. Parce que mutu nyaso to bengama pasteur te. Mais l'éducation, ya mwana akoli na ndako basai na nzambe za wapi. Pona nini soki Peniel azali boma. To makambu Peniel azolo basio ba pasteur. Papa na bango to mama na bango azako se lever te to akomata. Nazo senga pardon lokola ba parents ya Peniel na ba popo mwana azako tenir sur la toile. Tangu Peniel ayako lobake Maika viola na ndaku na bango. Mais tata wana na mama wana baebi ke Peniel azokosa. Démarche nini ba parents wana bazo sala pona ko arrêter hémorragie o na kati ya communauté. Ponga soki mwana nga zo sala ba scandale modèle wana azo finga batu automatiquement elatanga parce que moni mwana a reflétera image ya ba parents. Dans so mwana nga lelo akomi ko finga batu na ba réseaux sociaux. Batu ba loba mama na ye etika e bien te ezongelanga. Siko soki mwana na nga za na problème a mutu. Ngande fona leka na réseaux sociaux ke bande konanga ba journaliste, bande konanga ba comédien, bande konanga en tout cas ba émission bozo mona mwana nga zo sala azo finga batu bo considérer yango te azana problème a mutu azo mela ba antidépressive et maramunyo sto azo lo ba surbino eza faux. Effort nini papa Peniel na mama Peniel basali. Soki mwana yo karayote c'est koza irresponsable. Soki mbwa, omoni neti mbwa. Pomona ke ba congolais boyaka na ba défense moko ezanga mutuna makolo, ça prouve que bozara na même do ba makasa ko éduquer bana, binote na bana poto wana. Babanga ba parents na bango loka bana Afrique. Ba parents na basali kisite po bana bango ba se soumettre na ba ordre na bango, basali ba kisite. Ça dépend de l'éducation. Ngana kenda ota la famille mona poto mena Taliban nde bazo banga. Ngabi bo edika bango nde na abi kaka ndenge zaka na Kinshasa awa biso ato betaka bango. Bafunda bien la police tabi ça dépend de l'éducation. Oyo peseli mwana na yo. Na fréquentation mwana ba place azokende. Ya biso to betaka bango aussi il faut beto bete sérieux peu ici va dormir. Boyibo le baba na nyosu na poto bazan éducation te. C'est faux. Moi na uta en éducation même na Congo en Afrique. Au moins na na Congo na Afrique qui très bien éduqué à ke poto à ke pas batu. Azo refléter même éducation zaki na en Afrique. Parce que uti na dès le bas âge.
Et na batu baza ba beta kabana bango sérieusement na poto baza. Ngam komsu na benga tatapo. Na bengi tatapo na okeka azoganga. Azoganga makasi nga na se tatapo. Ozoganga abisaka tika. Nde naza Laurel afukami amemi tabura che maboko likolo. Kana bisi asali onini abi saro ebike afungoli ba boîte à valise nanga ba maquillage abebisi ba rouge à lèvres nanga imaginer que na sombi ba rouge à lèvres wana cher na saleli yango atate a dessiner misusu na ba mire azawa azolela na te afukami a genou na te nini pouf maboko likolo mwana wana za na âge nini ana moins de 10 ans. Siko ba mama ebele ba okomanga na betaka. Siko ba mama obozo ya kokoma wake bana na biso apoto ba yokaka te. Na éducation ni bopesaka bango. Po mwana kolekela para mutu te lobaka ozwa tan ko éduquer ete. Nga même na distance na téléphone. So na lobi mwana lengaka. Menaza pepe menite. Koma bano yo boti ba oyo kote. Nazo exemple nyama. Soki mbwa zo yo ka mbwa. Tozwi nyama loka mbwa. Mutazo zo mbwa asombi bébé abanji ko bokola e azo edike mbwa. Mbwa komi yoka. Mbwa nyama. O bazo benga e personne inconscient. Nya chose inconscient donc animal inconscient dans la bomoto ta dans la humanisme te. Mazo yoka. Na kenda place moko mbwa vanda apea na kiti ota ape TV. So ayoki masuba na kaka akiti ake na simati na ndaku na ye. Poani ba edike. Est-ce que kozwa mbwa mona balabala kote na ndaku na vani na kiti pata a TV. Total na ba TikTok bazo sokola mbwa. Bazo brosser pe mbwa minu, mbwa tiki bo minu bazo nika. Bazo kata mbwa manzaka. Est-ce que ko soma mbwa moka boye oye na ena ndako banjo sokole mbwa na opesi nzoto sokola e mbwa vandi kimi azo mwande bazo nika na ba shampoing eza éducation mbwa lala na mbetu musika te mbwa na Afrique to laisa ba mbwa na mbetu te mais awa mbwa za na chambre azo kende pelo mona ke erso ekoki so mukone va dormir aki a matina mbetu alali mbwa azo yoka yo so yebisi va dormir akei viens manger aye so ko tindi attaquer mutu attaquer so gangelier ayoki afukami mbwa batu bwana ba mbwa a bo réagir so makamna lo banazo kosa bozolo ba ke bana misuba yo karaté boza ba inconscient ba parents comment moi no yo boti azo kate moi no boti na bu bébé vandi na libumu obandi komelise libele 1 mois 2 mois 3 mois a commis na une année ozola que que si tu touches ça je te tape ça on touche pas ça on fait pas moi na wana koliti azo yo ko suste na mécanisme ni ndo mona ka bana mususu batikala ne loko wana tina banda kuna banga mabala omona mama za na influence omona mobali mbinga mukolo mayoka aka mama nae azana mwasi mayoka aka mama nae abanga aka mama nae donc so likambo eza omona belle fille azo benga belle mère nae mama tuka mwana no a moyen te soki mama bengi ye azozwa ka image akala azo banga mama boyingi boye bisabisoni mbwa leki moto soki mbo dike ekutu bongo moto ozo mona soyi mukolo mbwa bimi ayebisi va derrière mbwa ke so mukolo mbwa zo gangela mbwa oyebi mbwa nda akitaka mbwa ngunzami akiti afukami bongo moto
ben sansa basio botondi na ba TikTok ben sensé boya ko kota ba komba moko boyebi mutuna makolote boya ko kota ba makambu moko ba komba moko eza noble te eza na mutute mukila te mais omi koti si na dossier moko boye ozo mona ta fondement na ngote mais bokoti bobandi po finga bato. Peniel, pour votre information, moi na pasteur akole pa ba mama le kité po baka mususu ezaka exceptionnel au mona ke papa azaki na lemba mwana makoki ezaki te mwana akoli ta musu na bandundu mwana ta musu akoli plastel donc voilà au mona mama ta musu akendaki pota tiki mwana pa bakoko pa ba mama leki ko rattraper éducation wana ezaka pe pasi parce que bakoko pe koto bakolisi na éducation mususu koto pe akendaki soki place au vendre des akité on a lobaka maman na souffrance beaucoup la mwana yo moko pour une éducation eza pasi eza pena pasi mais Peniel akoli na tata na mama na ye o baza basai na nzambe kokola na ndako basai na nzambe eza synonyme ya oza chrétienté mais l'éducation il faut y réfléchir que moi non akola ki na ndako basai na nzambe o vivre na hypocrisie ozala pe sainteté mais éducation na yo ekobando couvrir yo ka kokoli na ndako basai na nzambe bana ba pasteur ba bato ba scandale mais basala yango en cachette pour na kobatela titre wana ya christianisme soki ezaka bongo te momona bana ba pasteur ba okende ba boîte to mona penda ye mwana pasteur ake boîte bazara na vie moko basalara ya obatama pona obatela kaki christianisme wana o bakoleli nango. Peniel a bombi eloko te Peniel azo vivre le roi mwana Kofi ata Didi Stone aosa biloko wana te siko papa Peniel na koyelo live na pokwa na mama Peniel awa Peniel azo finga pasteur Marcelo asali bango nini awa Peniel azo finga couple Majabu esali ye nini Maika na mama na ye o bo vandaka bo se decidara ke Peniel na Mike bavanda place moko ndenge moko Peniel azape na papa na mama bakombo bato baza ba innocent bazo finga masiko pa Peniel eza pona nini bino pe bozala épargner te pasteur Marcelo ni de vue ni de loin na Peniel ni na makamba libala na bango couple Majabu ndenge moko mais mama Mike Kalambai azali ba parents Peniel pe bazali donc soki bato eza na bato fo ba ko luka solution ya Peniel na Mike eza ba parents Peniel na ba parents Mike siko ba inconnu wana bazo finga mapona nini ba finga mapona nini ba finga mapona nini ba parents oyo bazanga éducation ba parents oyo bazanga moyen tala moni montata za chel na boulevard tala akosala effort à éduquer bana na ye atangisa pe bango na bekolo ya tangate aolinga ba répéter histoire à vie était peut-être ye azanga ki mutako éduquer ye azanga ki mutako bokola ye azanga ki mutako tangisa ye mais na makoki oyo aza nango aolinga bana ne ba répéter histoire na été mama o atangata eboko mata ebotangate soki azwi chance azwa mbongo na vie akomi ata commerçante munene akosala effort alukela bana na ye mayele oyo azwaka chance te akosala effort atangisa bana na ye ba classe oyo atanga te
pour ba répéter histoire na été. Soki bino bomi benga ba parents na réseaux sociaux. Ndeni botika bana batu basala makambo eza hors éducation. Na pesa exemple bela. Ngai mwana nanga kozwa kopente basala vidéo bacha na internet. Azano na makasi wana te. Mais okomona ba mame belé besoin encourager bana na réseaux sociaux na ba TikTok ba finga ka ba mama mususu pe. Soki nga na raté éducation na ko encourager moi na nga ta raté pe éducation jamais. Na olukele éducation. Soki nga na zwa chance otanga te nga na oluka na tangisa ye ba place o ya nga na koma te. So nga na suka na première soki baba première CEO ye fasi sa ba licence. Boza na TikTok a bozo soutenir moto au finga mwasi au finga mabela mwasi. Pour moi na zane éducation te maman na ya la ki se éducation te. Ngai mwana nga ko se permettre ata mukolo moko te. Mais au moins, maman, ba commentaire, bozo appuyer. Ça montre à combien que vos enfants à la maison ne sont pas éduqués aussi. Maman wa éduquer bana nena ndako, ako mona mwana mwa mukiete, avai na TV, au finga ba maman mususu, au sepela na ngote. Bato bozaka na ba commentaire, ngelo eswa ngaka au mona mwasi avandi pe na commentaire, au soutenir muta au finga moninga ne mwasi banduta. Mais so tali na nzoto ne mobimba tikali mutakala tango botika la mitakala bokenda osokola sans caméra tabanduta wana wana nzoto. Mais au vanda place moko zo mona mwana moko azo finga mikolo to azo finga batu nduta to mwana mobali moko azo finga basi banduta o chape commentaire par ignorance. Mais na kati no ndute kata o lorali kamsusu bosala ngondeni ngeza ba mafinga msuna soutenante. O finga mutu mabele yo moko za mabele no mutu wana etala na se wa conscient po ya kosa batu na ba commentaire mais so koti na chambre na douche o longoli bilambo ngo sokola telema na kitalatala o mona ke mabele no etelema te mitu ya na se. Mais bozo ya ko finga batu bozo poko encourager. Ata yo ba éduca ote. Mais ça l'est fort au que la bonne éducation. Pour mutu muso à cause ali boma na réseaux sociaux. Mais ba ne bazan éducation hein. Abunda rapona éducation ba na ye hein. Yeso ka ratango maluka ya bana na ye ya koluka. Donc bizenga batim penyel bozo aratan ya ko expliquer batu ba cause ba combat o bokenda ko accompagner pe penyel makambo finga batu na ba commentaire awa na famille na wana batu mabele kwea na famille na yo mama bocho mabele ne kwea ana banduta partout bande kono abasi babota kuna mabele kwea misu babota bana bata o mona muto ofingo na commentaire obota bana tata mais na famille na e bango nyonso to misu baboti bana batata ba pe éducation te. Boako chela ngo bat na ba commentaire bosala ndeni neti ngane na zabwe na ebiki na famille nanga yana fi mokoto mona mama leki abota ta musuna mobala batu alingana ye awa na banjo finga pe batu na ba commentaire abota na mobala batu bosala ngondeni me na conscience no ebike yo moko po bota na mobala batu na lobaka na batu moni ko bota bana tata ezaka circonstance muto amaela ko fingela mutu te parce que so zaki na leak esimbi te fo kende yo po kanga mabota no te il faut kende o vanda te ke onde na vandi bo na lingani na Jean loka na bota ki na leak te na Jean bobota ki na leak boboti libale simbi te leak Jean bali yo
donc yo obota susu te non obota pourtant bavandi tovanda na mibali ovanda na mobali te ke pour un jour tokabwana na conscience no ebike ne na vandi na mobali nanga oyo tovanda po tobota penza bana tosala vie tokoma bapapa bakoko oboti na ta mosusu jean bana 5 ndenge ezalaka lelo mobali alameli alamuki yo susu te libala ekufi okutani na Pierre pa lingi yo apesi yo bolinga honore yo oboti su mwana na Pierre esimbi te eza baréalité ya vie na bacirconstance nde ebotisa bato ebele babana batatatata siko eza baphrase oyo nga na finga ya bato te mpo eza baréalité ya vie oyebi te ndeni akomi na bana 5 wana nyonso tatatata mais omona bato bayo finga bato na bacommentaire omona ye moko na mama bango nenga boti bango baza pe ka tatatata baleki na basi baboti bana batatatata mais bozwa ko finga bato na bacommentaire bosala ignorance wana ndeni mais na conscience ebi makambo oloba yo monza nango bo edike bana tozongi ka sima moke na pesa exemple moko awa ngai tango basenta nga à l'époque na kimandako ba famille mama bazwanga bakenda otikanga wapi na masina bakosi bato na bandal kenake congé pa tata mwasi nakenda na masina pona nini baoboya soni wana ezonga na famille ke basente mwana bango babali ete est-ce que lelo bato bayokela aze misoni kalo omona mwasi aza na ndako na ye na mobali na ye babala ye officiellement mais so aza na zemi so otuni awangana so zemi komi obimba komi kobomba ngo na bilamba azobomba ngo na ba écharpe soki yo mona kala basi ebele bafi ebele bakufaka na olongola zemi ezaka nini baza banga soni est-ce que lelo mona bafi bakufa su na olongola zemi o amelaki bakisi akufi te kobota lelo ekoma normal bapara ba makasi ya koedike su bana te bapara bakoma kosepela na bazemi oyo bana bazoya nango bana bato mosusu bazoya nango na internet sans mabala mwana moko ye na zemi ne sans libala na internet bapara bazobeta maboko soni elongwa mutakala moko ebimi na internet na tongo ozomona bamama na bapapa ya sika eza te yaya oza nzoto kitoko soni elongwa donc yo mpe so mutakala no ebimi tu t'en fous kaka biloko wana nyonso ezaka su te lelo bato bakofa so na kolongola zemi te ekoma normal bakosente mpe sikoyo obandi no mpe balive na TikTok obandi olakisa bato libumu je suis enceinte bato mosusu bakoma yoka mpe bacommentaire yaya gloire à Dieu mwasi ya mabota nzambe biso modèle tofingama à l'époque na makamba bazemi o quartier soni bakimisi yo wana bakamarade nyonso ko baoseka oyo moto bota baoseka yo abota ti abota bazotongo na quartier pona nini kala soki mwana boti babanda okosa bazwita mosu bebe wana bapesi ta mosu na mama leki ke mwana wana aza ya mama leki pona kobomba soni mais yo moto boti omona bazwi yo mwana po bakosa ke yo boti te soni na famille na quartier lelo zemi koma normaliser babala yo ou pas mwana moka okene na internet akepa likangu ne moko bo abala ete asali pe ba video na ye likola mbetu ba famille bazomona et comme biso to sala ngote ça dépend aussi de l'éducation nga sara to la na vandi boye mwana nga ke Dubai ake Miami na likangu o nga na ebita pesa nga mbongo te balali na mbetu na hotel babando sa ba video ya ba bizwe ke ezongi nga na ota na TikTok
Nous c'est comment normaliser. Pourquoi l'éducation? Alors, bateau bokoma ba combattant à Peniel. Combat na bino ezara na point nini. Boye bisabiso. Pasteur Marcelo azofinga mapona nini. Couple Majabu bazofinga mapona nini. Couple ya Sandra Mbuyi, Deborah Lukalu bazofinga mapona nini. Batu wana nyonso tango bango babala naka bazala rate. Mutu aza parrain na bango azate. Mutu pa pambola libala azate. Au contraire, Moïse Mbi azalaka. Pona nini Peniel ozofinga Moïse Mbi ete. Bato basalaka rencontre ya famille à Peniel na Moïse Mbi na Mike Kalambai, c'est sa famille à Moïse Mbi. Bango nde baza pont ya relation. Si kondeni ni bino yo Peniel ofinga bango te. Ba chrétien, soi-disant ba chrétien, nde batu bazobete la Peniel maboko po finga ba pasteur. Bozara penza ba chrétien? Oui que tokoma bina n'attendre la fin, nandenga yulukutate ya solo penza toi n'attendre la fin. Donc chrétien vandi, mona moko ofinga ba chrétien ba pasteur. Yo kasko commentaire. O sali bien, ozoke na bango bien. Les choses au botolera na bana batu basa na ba réseaux sociaux. Ça reflète les éducations au bopesa bana bino na ndako. Moto éduka bana ako se permettre te loko alinga mwana salate bana ya bato amiki bana TikTok basala. Tande bo détruire mère sa TikTok. Bana nyonso na TikTok ba mal poli. Pourquoi? Bana ba mama moko na ba tata moko ba koma bizenga ba fanatique na bango. Ba finga batu bokumisi bobeti maboko. Ba sala buzoba bokumisi bobeti maboko. Nanu bo boycota ta émission mutute na réseaux sociaux. Bo sala ngondeni. Que mission moko pena du début jusqu'à la fin mutabanjo finga commentaire ezakaka toboyi comportement oyo bozo détruire mers pour ça la ngondeni. Mon appé tango atara bilo on na réseaux sociaux bana ne pe bavandi ba oyoka ba mafinga o ezo finga man internet. Chrétien comme fanatique ba PD. Chrétien soutenir ba PD. O vandi pe na ndaku ba no pe bazotala. Mama fana PD. Lobi kuna mwana mobali so akomi PD olela yo nanani. Yo lakisa mwana ko linga PD o soutenir PD. Donc eza bien. Mwana yebi ke mama linga ba homosexuel. C'est que ngapele yo nako koma na ngai yango. Surtout mabe makasi eza na 1000 chance pour na bana bino ba Europe. Tant bokoma ba fanatique ba PD botara ba PD bo soutenir ba PD bana bazotala. Bana bazotala. Lobi kuna koya kolela na église te. Koya kolela na église te. Ndo mona batu mususu ba na difficulté à obtenir ba gros mot na réseaux sociaux. Les éducation na été. A kokoloba ngona nuta mo aninga zo bandela koloba yango te. Aobanga batu. Aobanga ba parents. On dirait netinga maquillage. Maquillage na tchara ngote te pona linga ngote. Boyo kelo ke bangisanga maquillage. Na ebara à l'époque ba fond de teint moko ebimaka ya baza oteka ngo ezaoza kombo na ngo ekiminga ya kala penza bo ezaoza na na mo mulangi moko boye ba sopara pe aboye loka poudre mais fond de teint. Sko ba période wana système on kata pe ba makiki e bimaka sika. To kota na jewa na camarade na tokenda pa ba sœur na biso mona bandal to zo aussi c'est la bango ba songa ba mèche. Na bandal na mbavu. Ba sœur mo ba zo kanga suki wana makasi sko so ba okanga ngalo kana banda aussi sango ba songe rapide. Ba zala soneti ba okanga bata ba oke ba poto bongo ba suki ba mèche ba rasta mike ba futa biso to ya kato si sa ba songe.
siko to moni ba ser ndenge ezalaka ntango tosala bamosala tomona ke mikolo style ekomi kata makiki fond de teint wana ezalaka ya poudre nabosani nkombo nango na Skin Shida oyebi mpenza sikoyo tomona kaka omona bato bazoya pa na bango wana baperiode ya kokata makiki ebandi sika mona bato baoya pa na bango na gilette bafuti mbongo baepile bango mama nga na camarade nanga tose décida poudre Clara promesse oa mutakala félicitations promesse oa mutakala fond de teint yango wana nkombo nango Clara eza pena na molangi ya poudre eya na molangi mo ya poudre mokuse boye tosopa yango loka poudre nga na camarade nanga toyokana tomikata makiki bolanda bien tomikata makiki ya ndenge mabe lokwa tozalaki na fond de teint wana te tozwi mabanga ya orange je pense que bato boyebi mabanga ya orange mabanga orange wana totuti esali orange yaya topakola nanga na ye topakola esali biso loka bato totie fond de teint kozonga kaka nazonga ndako mama atala makiki nyonso na kokoli po tosalaki yango sikoyo ya ndenge mabe na ba fond de teint totiaki ya bamabanga na betama nayebisi bino tala na betama bongo te puis na betama nga monte mama abiso loka tozovanda ezaki lopango na bango porte ya mama porte ya koko porte ya bandeko ne mibale banoko na biso noko na biso moko azalaka soda vie beaucoup na nordeni yaya kuna soki babeti yo moto okotelo aza te koko azalaka te akenda oteka mbila na wenza sikini mama betanga noko deni ntango aye kotune kaka yaya ozobeta sarabu asali nini deni tala mwana akati makiki atie na fond de teint noko deni abeta na betama lokwa nyama mama abetinga leki na banga suka betinga ya na banga liboso abetinga babetanga famille mobimba omoni banda jour wana na lapa na yoka somo tina koli na omona baninga bachara ba maquillage nga na omona ka onje ba obetanga na tikala te ezate na linga maquillage na linga yango na lula yango papatu mais na betama po nango na tika na souvenir na betama sérieusement na ebisio mama abiso na bandeko ne ya mibali ba ofia kulanga na tio amai oyo kapena tio ezolela na nzoto ya mutu ovimbi tala epaisseur akouche ovimbi mama abiso aki mote ya makasi moko ata bazo beta yo soko sali mabe pa na ye gentillesse wana balengela bana eza te bako beta yo azotala kopekisa te loba koko ya poso koko ayeta msusa kokota na katikati abotoli yo bango akangi yo mwaye babeto eza to biki ya koko aketeka mbila nana okotelo basomo wana siko na tikala na ona mutu parce que makambo nyonso tosala bana na biso lelo ntango bakolaka batikala na basomo wana na banga maquillage muta pekisanga te nalinga maquillage te maquillage ya kitoko ebongisa bato mena mesana ndete même basuki danga maboko ezeloko na mesana nango na internat tango na longwe na internat ya Kimwenza po Kimwenza bazokata biso suki 2 cm ba photo nanga pe belé so bomoni nazaka nanga na basuki bakata ba 2 cm wana na koli nango tango na yo mata na humanité tokomi kokanga basuki ba era ba mike ba étoile na se génératé so ina vandi na arabe na mutu na mesana na tambola bongo pendant des années na kimukolo tango na boti nde na yebi nde bachaka plante mais rarement yango wana traumatisme donc na tikala nango eza na biloko ebele ba parents ebele baza kotolérer na bana na bango nga na tie plante après kobota
mais ana bana mususu bana bandako ba parents na bango ba tchade ya ba plante ba couleur 17 ans 18 ans a tcha couleur nga mwana nga plante ate akanga ka suke maboko to ba che ba kotisie mèche tala bela periki onaza nango mayebi atande bazwaka periki ya mama te to mama pesanga periki na tcha ayebi make-up te yango so otali abimisaka elongi ba miki ayebi na yango te mais omona ba mama lelo bazwa accompagner bana ya bato kobebisa éducation na bango kobebisa éducation na bango nga na ko tobola piercing awa mais mwana nga otika losala yango te aotikala te ata tatouage aotikala te parce que yango na oloba eza éducation bana basola na bana moni bana bavandisaka mwana bando yebise oyebi nga na époque moko ntango mama akofi po nga naza obanga mama parce que nga akoli na mama siko ntango mama akufi moto aosurveille aza su te okomi na liberté ya nyonso oza na bakamarade omoni bakamarade baokende operce na loyenge operce mikolo ekomi style tatouage otie tatouage nyonso oyo nasala yango ntango mama biso asa akufa nde nabakisi biloko mosusu na vie po moto aokontrole yo aza susu te me neti nga nyonso yanga nazalaka nango abana nga bakosala te bakomeka kutu même pas po bayebi réalité oyo ekomelaka mama bana basola na bango fo betela mwana lisolo adasa aza na 19 ans oyo yo moto opesi ye tala kizengi oyo yo moto opesi ye 19 ans wana aja mwana nuna ayebi yango boluka boyeba ba aja bana batu ya bana bino na ayebi ba aja babana bino basi moko ba non éduqué likola ki non éduqué ola sala te fora éduqué bana na bana bozoko ko éduqué bango te nga nyonso o nga na nango bana nga bakosala jamais parce que mama vandisa bango abetela bango histoire ya vie na mobimba. Moi j'ai fait ça à cause de ça, j'ai fait ça à cause de ça, j'étais mal orienté, mais toi là tu es très bien orienté. Talaboy retour aboy bana basola na bango moi na so ça ebi histoire à vie à ba parents na yé ba vandisa et sili moi na ebi ki ana droit RRT moi na ebi ki ana droit RRT et na ba mame belé ba ndumba ti lelo mais bana na eba misala mama bango basala ate moko camarade na moko abi Sarah nga yanga bana tina bokoli bango bake ba poto batikala oyeba teke nazala na vie o bayo découvrir yango kande na kota ki réseaux sociaux likamango yaka pe na réseaux sociaux ezala kande ezala bofingani ale camarade ya bando bimisa ba secret ya ba vie busala bana banjo bengo siko na ba téléphone bana nga tina bokola bango na Kishasa batikala oyeba teke nga na leka na vie ya kicheni parce que bana bazoye baka mama banga sara na restaurant mo serva ka na butu abimaka na teni mususu so akomi kuna akiko se changer tanga kazonga apena teni mususu mama bango mema bango na be prière atangi sara bango bana batanga balobaka français donc rien à voir na tchel mais maman lingala fono wapa mela cigarette ke ezongi dans so yo mela cigarette il faut tika pe mwana mela cigarette nde yango eloko bozolinga bokoma na ba commentaire donc soki yo ozalaka mal orienté na passé na yo donc orondima pe mwana na répéter ka histoire na yo kaka donc soki yo melaka cigarette donc mwana no pe famela cigarette soki yo melaki bangi mwana no famela bangi soki yo salaki kindumba donc histoire à vie na olingi pe ba no ba répéter boza ben sensé yo soko ozwa chance ba parents batangisa ote yo fo bundo tangisa bana soko ozwa chance ba parents basombela ata lopango te yo fo bundo sombela bana lopango soko ozwa chance ba parents ba mema en vacances te
yo mema bana na o vacances bato ebele bakoli na kati ya complexe faute na bango te faute ya baparent mais ntango yo lelo okomi capable okomi mama okomi capable okomi na mbongo bunda olongola bana complexe nga vi nanga jamais copie coller avec mes enfants to rapena noir sur blanc noir sur blanc lora bango bauti na famille mususu nga pe na uta famille mususu noir sur blanc tala suki onatie mwana loka Brian azo bananga en tout cas maman cette cheveux ça te va pas depuis quand tu commences à mettre les trucs de couleurs dans ta tête. Si ko détourner, si ko penser à moi na place à ça, c'est la normalité. Na kosie. Non, j'étais invité dans une fête. L'autre fois, ta copine là, les coco de Fachi. Parce que na coco attends na coco Fachi mon kon école na bango. Bazara na anniversaire, izara na isalama na basala on a le pan on a bango na cité du fleuve. Ngana bisi ta copine là. Les cocos de Fachi, quand elle t'avait invité dans son anniversaire, elle vous avait dit quoi? Vous tous de porter les habits en mauve. Parce qu'elle a imposé à Banami Bali, balata, ba polo, ba t-shirt à ba mauve, na pantalon à pembe, na basket à pembe. A imposé Banabasi, balata ba bilamba nyonso ba olate za la rose, na ba chaussures à noir. Na ebisenga bi na zuga exemple wana na esenga bi tu vois. Maintenant moi chez nous avec mon ami, elle nous a imposé de mettre le perruque de couleur. Voilà pourquoi j'ai mis cette perruque, mais je vais enlever. Donc, naluki, nalongola mwane loko ya koti na mutu. Parce que, à mon yango étrange, abi maman, souke télé, comme motane, comme couleur à rouge, et les kelae. A tout cas, maman, depuis quand tu commences à mettre les trucs de couleurs dans ta tête comme ça, c'est pas joli, c'est pas bon, c'est comme si tu es comme les Rihanna et tout. Ngana isi non. Na zongi seka na oba impozara bango na anniversaire. Na koti sie na mutu. Vi nanga kopi kole na ba nanga te. Même na prière na lobaka ba na nanga ba ko répéter histoire à vi nanga te. Na kata ba lien. Donc soyo zanga ke éducation. Ozondi mape ba no bazanga éducation za motema mabe. Oza mutema mabe ndo mona ka mama za na internet mwana ne pa ya kofinga batu na internet ngai ko sala mate nga mutu na za na internet nga nde na kosuka na internet pas mes enfants bango babota mapo batanga ba classe babota mi po basala na ba grande société babota mi po bazala ba patron moko songolo pakala bazala lo ngate bazala lo ngate nga mutu ndambo ekenda na balabala ndambo ekeboye bango mitu na bango eza na kacha ndako mama moko bo aza focus pona ko éduquer bango mama moko boye aza focus pona ko luka ko bongisa avenir na bango ngai so balukela nga tenga na ko lukela bango donc bokanisa te to andenge moko na ye na TikTok awa na clasher nene ya na clasher soki nani nde nazwi vi wana o na elibio na TikTok na ki otika ngo na ndako na ngana bana nga jamais nga bana nga batara biloko kutu na ya ba congolais te na yebi o na sola pe na bango bana basola na bango surtout so mwana sa koli akomo comprendre ba réalité vie faut vendre sa mwana. Oui, bien, histoire à vie, nanga, isukara boy. Lelo na cause la te. Pour nga la bête la bas, nanga, songa, bon, maman a besoin de koufi. Vie, nanga, comment il basculer. Na sali ma hambo belé parce que maman n'était plus. Mais lelo nga sko na koufi. Yo pour répéter histoire wana. Non. Alors, za focus na ba étude nao. Za la focus na eloko boy. Pour lelo atana zate, botika la bien. Donc, yo soko ratake éducation. Pour ebele toza botolinga kondimate to rata éducation. Soki yo ratake éducation, soki yo ratake occasion batangso na ba classe à bien. Yango pe foba na no ba subir.
Non. Non. Nga, nako tia bango na ba condition bien, bako tanga na bekola bien, nako lukela bango éducation. Pour éduquer moi, c'est très simple. Zwaka oyo za expliquer bana. Pourquoi au komari boy. En tout cas, histoire à vie nanga tina commandé na komi. Brian a tout na ba question. Maman, pourquoi tu avais percé ici? Pourquoi tu il faut passer explication. Ce qu'on expliquer à comprendre. Ce qu'on expliquer ma bé au tché na ba trouble. Les enfants sont comme ça. Talisa mwana netinga na talisa mwana tatouage et ça marque de la bête. Et ça conseillé. Nga na salara ngo par ignorance et je ne savais pas que ça marque de la bête. Et lelo na ko bak sa tatouage te na sala ngo te pour na sala ngo déjà par erreur. Oh Fabrice Del Ndongo, grand coiffeur na pession beauté yaya. Tu vas bien hein? Sko bino bo vivana bana bino na hypocrisie. Mo bo sana ke moi na zokola azomona ba changement moko na nzoto na yo na ye. Amona ke bo andenge mo te. Est-ce que ne boza bo expliquer bana bino pourquoi bo personne zoto? Nde boza wana na sa expliquer moi na pourquoi tu as tatouage. Moi na sola na bana nga moni pano baloba français batanga na bekola bien. Il faut sola na bango. Pour bana même na bekol ba yo kaka. Siko soki yo zo pese be explication te moi na zo beba. Moi na zo beba. Nga na ba tatouage mais bana nga ba ebike tatouage za marque de la bête 666. Donc à kosala kangwa ta mokolo montenay c'est pour un chrétien au kocha tatouage te mais nga na ngo déjà. Donc na tiki bana nga na ba question marque te. Na oyebisa bango nga na nango e amabe oui. Mais yo kocha ngo te parce que nga na chango par erreur par ignorance. Naki na mutu te oyo olaksanga ke tatouage eza marque de la bête. Mama zaki déjà kufa. Yem tazako dressinga. Bana ba comprendre bala moko. Au moins, non, mais maintenant, si c'est la marque de la bête, qu'est-ce que tu fais avec? Ngabi, non? Nga les cannes tatouage dans la délivrance dans la 17e rue. Parce que derrière un tatouage, il y a un esprit. Donc, bino bon mon nga la tika la mbana bata. Ya mon nga nazara na difficulté ya ko exposer ba partir ba tatouage nanga parce que ça rapporte. Au moins so la tie la mona o ezo mona na moyo bomba ngo ezate. Tatouage ezaka marque mobimba, eza porte d'entrée. Diable sera linga attaquer yo, ako attaquer yo na tatouage, ako attaquer yo na piercing, eza ba porte d'entrée ba via bato. Mutu nyonso abetaka mutu tatouage. Derrière les tatouages, il y a un esprit. Alors, nga loka na betaka ngo par ignorance. Na salé la ngo ba prière, na côté la ngo ba délivrance, ka na 17e rue onde tozo ba matea wana l'église ya Maman Langi. Ba prière apé pour na tatouage etika la tatouage. Okangi ba porte etika les tatouages. Au sala ngo par ignorance, il y a aucun esprit derrière les tatouages na yo. Ce qui ni piercing na yo eza beauté, otiki ngo boto prier pour na ngo lekela ngo na ba délivrance parce que na sala ngo par ignorance. Et lokwa na yebi parce que par ignorance nzamba protégeaka. Mais soko so yebi ke eloko yo eza mabe mozo sala ngo en tout cas nzamba livrera batu pas diable. Et lokwa nga na yebaki. Na tika ba na nga na ignorance ta. Pour moi na mona ke mama za ba tatouage c'est que ça bien nga pena sala. Te nga na koyebisa bana na nga ke nga na sala par ignorance. Eza mabe, eza marque de la bête. Voilà les inconvénients. À part ça, na bando tali sabango, tant on a betaka tatouage. Oyebi ke na 8 ans ebele na souffrance, to souffrir na bino, to zola na l'église, to zola la pa batu. Babenga ngo ezaki temps ya brisement parce que le salaire du péché c'est la mort. La mort ezara mutaku fate, tu vas payer le prix. Na ba mabenya tout oyo sala na vie na yo yo moko nan o futa ba prix. Et tout le temps de ces souffrances, j'ai payé les prix. Pour ça.
mona bana ozo expliquer bango ba réalité ozo betela bango ba histoire bana ba comprendre que toko sa lokwa mama te toko sa lokwa mama te ba mame bele bosaka berere wana ozo mona penda ke mwana omona ke mama biso wana ba tatouage nzoto mobimba lobi pokola lo lamu ki omoni pe mwano olala eka olamu ki omoni auti classe aye na mwelo mwa mukebo e bandaka boya ngape bandaka boya aye ne lo mwa mukebo oyebiseni tozala bato nde toza biso nyonso ba mame belé presque lelo basi nyonso tokoma na ba tatouage na nzoto la majorité toana ba tatouage toana ba piercing biso nyonso sikonde toza boy olali olamuki omoni mwana aye na mwa tatouage mo aboy yebisanga réaction na lo kwa parent oyo otondi na tatouage na nzoto ezani okobetete okokogangele nanu te déjà pourtant olingo loba ayebisi oka mama toi-même tu as les tatouages pourquoi opesaka mwana explication te pourquoi yo betaka tatouage o explica bana te conséquence à kobeta tatouage o solola na bana te pona yo zomi mona mama okoka o bango pe ba batu bazo mériter ba explication kozala mama to papa ya ndako elaksite ke oza na monopole osa nyonso lingi sans ko devoir baninga ba explication ozo devoir bango les explications ya ba tatouage oyo tia po opekisa bango okoka oza na makasi ya kotelemela bango ba chate siko yo pesi na no ba explication te po anyo tiaka tatouage ozo ya kotelemela ngo ali boma na mutu nango atanga nde na vanja yo ozo benganga ozo pekisa nga saratola ko persete onomona andokiti yo moko tondisi piercing nelongi yo zozwa siko tango pekisanga seke piercing wana esala mwasi kitoko yango zo pekisanga oza jalouse na yo kote mais soko ozwaka temps ya kote yanga kisara oza mwana nga omoni nga tina persaka tina salaka vie oyo tina komaka ndumba ezalaka mpona ba difficulté na souffraki ba parents nanga batangisa nga te tangu papa na mama bakufi nazanga kesika ovanda yaya moko alokotaka nga asalisanga kindumba na kuta obeteli bana parcours ya vie eza tabu te edaka bana bayeba ndenge nini ya kotambola bayeba comment bakoki kosaute histoire ya mama po ya sala chemin na ye ya kitoko po bana ti bakopiaka vi na biso eza oyo bamonaka ti aomona oyo ya omona na mama amoni kenge mama loka osala yango seke ya bienga mpe na kosala yango mokolo mosusu tolia na table nga nazaka chaque fois so tolia bolandanga bien nazaka chaque fois so tolia na finanga telefone toza a table mais au mona na ofina tom su na olandelo moko na répondre batu to vanda jour musu na table Brian azui téléphone na ye a déposer na mesa a otala match azolia yoka po mona ke bana foko devoir bango explication surtout bana baza maele na bimi na chambre na FC Brian depuis quand tu manges avec le téléphone? Yoka pe réponse. Oh, maman, mais toi aussi tu manges avec le téléphone? Yoka réponse. Ya bongo sko parent oyo azana mayele mingi te obeti mwana po aza impoli. Te aza impoli te. Expliquer pourquoi yo liaka na téléphone. Ngana yaki ko expliquer très clair. Na ebisi ngana loba anglais te. Bo bengela nga to sola langue ni. Hein? Nalobaka anglais te réception zobenga nga to sur la langue ni. Sikoyo eyo salake na ebisenga bite. Soki nga nazolia omoninga na ofina téléphone. Moi je travaille dans le média. Peut-être j'avais une urgence. C'est pour cela que j'ai mangé et j'ai répondu au téléphone.
Mais toi, tu ne peux pas te permettre de faire tout ce que tu vois. Ce que moi ou papa Diego fait dans cette maison. Tu ne peux pas le faire. Donc, il y a mon enweza normal koko li osimbino pe chombo. Ngana bisete, ngana travailler à la média. Nazaki da ba urgence o ezo permettre nga na répondre, mais comme j'avais tellement faim, je pouvais combler les tout à la fois. Abisinga OK. Je le ferai plus jamais. Atiki. Voilà. Donc, au monde où il y a impolé à manquer au tamoni au barreau, par au salaire, il faut expliquer yende. Expliquer kaka ayeba. Yaya angas français qui est un bon modèle à corriger kanga bana ba français. Eh, mon asekinan. Eh, maman. On dit pas comme ça. On dit comme ça, on dit comme ça, on dit comme ça. ABCPK, merci. Donc, Eza, au moni kobota mwana, Eza bien. Mais koboko la mwana, ako la éducation a bien. Aza maele, atanga ba classe, Eza problème. Il faut zana motema wana ya rolinga ko accompagner bana. Soki to kokate. Eza punda passe. Donc, Peñel, ko soutenir ye, Eza bien. Mais bon, ça n'a pas cause valable et ma beaucoup aux outils d'abino pour soutenir Peñel. Tout soutenir Peñel, pas un problème, boye, ça cause mon noble. Mais tant on monte comme il finga ba pasteur ou ba sali l'autre côté maman. Et ça c'est un soutien de sous-soutien. Et ça c'est un motonnion soit à chrétien. Motonnion soit à maman, à papa et dikaba nananda a téléma lo ba stop Peñel. Tant vous ba na kana Mike. Ba parents no bazaki, ba parents Mike bazaki. Bozonga na nous deux familles bo vanda les sous. Bo mettre fin na makam na bino le boya kana na réseaux sociaux, ba inonsa baza ko finga. Lelo e komi pasteur Marcelo, aye ko sa nini? Na makamba Peñel na mobile na ye. Je dis et je vous remercie. Bonne journée. Tukutani na deuxième live. Dossier il y a Virginie Manganga. Dossier. Mobala souka au Peñel la Ochozwa. Garçon au Freddy. À sa mission. Na tata po. Tozoya ko décortiquer ba propos tenus à Freddy. Toye ba qui est Peñel. Et qui se cache derrière Peñel. Merci beaucoup. Bonne journée.